Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon monde entier. Moi, votre humble serviteur, maestro et Okano, le maître de la presse congolais. Nous n'observons toujours la vérité universelle, vous n'allez jamais d'ici. À toi, la gâte à mitaine, dans site touristique, il y a Sika Pacific Palace. Les sorties officielles, là, on va fabriquer des obétas, des artistes, des belé, ça va gagner les ala pour on se paye ça, batouwa. Ah, bon, mon maestro Fabio, babina filé, la dé, sobé, ça y est, baza, awa. Naïbi, si bino, bata poto, sur la place, on a besoin, les mots, vous allez l'aise, vous allez repos comme il faut, les Sika Pacific Palace. Ah, les Sika Marambuza, bon, mon événement, maestro Fabio, bon, mon babina filé, Patrick Bekam, baladi et sobé. Quant à moi, je dis merci à mon patron, maître John Simao. Je dis encore merci beaucoup. Nabandeko noso balinganga, nanandeko cameraman ya danger muluba PMGM na pese mote siko zali yem to simi makambo. Je dis encore merci la superviseur na biso papi na pese mote siko za tout na biso no so baptiste bango bazoko ta makambo. C'est bon non. Ya wasala. Aza vraiment chilengi chile. Mobali aboye vraiment azalande wapio. Nzamba linga josala ye iranium aweli sabima moto angamawa. Asobo mamochila nsambe sotorisation. Tonisima wa. Yetilangi Leandre Mobidi. Ariete wamu. Comme je disais toujours, on a 4 Pacific Palace basta lelo baza ya ndenge na ndenge ba ona tangi ba komla ona tangi ba kombote ah to na papa phénomène la die sobe moko ya bato bana makambulelo apesa biso moi appréciation na ye par rapport ya lié ya endroit na journal le Saint-Valentin papa Paul Bindu Musamba ya bongise biso lo kabona kata mitendi pote belé ba okasi na Gombe en France en Allemagne na ki lelo pena yo senti journal ngo ezandene vraiment donc félicitations d'abord azo mérité pena honorable Paul Bindu Musambale. Donc n'apprécie ma félicitation à trop et pas honorable Paul Bindu parce que il loue bouilli, ils a bijoux. Donc tu peux croire que il loue bouilli, ils en a mitendi. Hein? Donc batum suba olo bawa na yoki batu ba olo bake. Ndeni ba na biso na poto. To moni pas to suivre visate, to mati pe na avion te moniter mais to se trouver na nord. Hein? Parce que au monde tous on a besoin ya batu ya boye na mboka batu kwa ba honorable Paul Bindu Musambale tanga tongi elo kwa boye au monde que ba ser belé bazui misala ba ser bazui kayu bazui ba boulot hein ba grand prêtre bazui misala chômage adimné chômage na kati ya mboka to on a besoin ya batu kwa ba honorable Paul Bindu Musambale azapena mutu moko même gouvernement il faut étayer poids au somona faut étayer poids en tout cas félicitations na ye makasi biso to bandi eloko yo tozo bunda donc ezana nous ba tracteur ezo yana nous ko sala ko tailler yango tout ça biso to lobela déjà Pacific Palace donc ça dit to bano rêver déjà et aux alabouy to bano rêver mukolo honorable aïe ça nga yaka nga awa lobi nga isobe moni place oyo ekozala makamsusu mais lelo oyo deuxième année yango yo Pacific Palace to ba lobela Pacific Palace 2 ans to lobela yango kaka mais batu msusu ba yaka déjà ba yaka utala ba kansaka se fongwama mais efongwami nde lelo tala kaka zo image tala ba taba bebe tala non bozuki mani bo kitoko boza kitoko tala ba chérie ozo comprendre yango na zo sa batu tout pas besoin na image oyo so boye bo na piscine ya danger to na tout biso mo podium yango na batel biso pona biso ba artiste alors awa ezara maramu tout ezali restaurant ya kitoko ba flat pe ezali kana kati awa ba chambre ezali soki donc yo yeno penako olobi ke na komi na awa pochi na oka kitoko okoma na awa sans problème petit ya mystique pe bazo décorer ta mai ndenge bongwami oso comprendre donc ta la mai ba petit ba bongwami ba misi donc yo ozo comprendre ba petit ba bongisi mai bongisi ba petit donc ngai bano bakoboma ouais c'est bon merci toi toujours la carte Pacific Palace phénomène so ba bibana ba bongani ba mbisi
dans ma rambe tali podium mango Pacifique Falas musala les salama toujours Paul Bin Musambali sali musala comme il faut mutarobo ya zate ah dans la kata mitendi dans la gombete ma campagne dans Allemagne na France dans la kata kin na mitendi je dis merci aux olobakosa na mbongo olobaga aux patrons ça la peloka boit atana ki sensu na bibwa mikao ba place ça na ngebele je dis merci vraiment tout ça na kata toujours tout c'est la maître Fabrazo banandule vous ba image merci Lashka, Arem. Maintenant, on est comme un temps, le problème serait en boca. Peter Issa, c'est la puissance de pas se remise. Poas negro, radika kula kitoko. Kuko lingo ke lotika ngana posa. Ono senga sina pesa. Jona pona yoga na koseta. Baby biana linga kona loma. Bobo lingo zali kamba ngotema. Betango ye alela babise. Steve chéri kusanga na pisse. Les am kolumula yaki mwanane. Soko boinga okorate bonane. Binone na ba buzo sala pe. Ya nga lelo ya kozelo na bagwe. Soko sangila garde ton coin. Soko bengi petit ya koton. Sans oublier ya moko ana rien. Hein pourquoi tu fais la go? T'as décidé ya konyogo langa na bolingo bilanga naloni na pasi nyoka mina ko bwa kasemai me mopa ya vele yolo molo molo pe makolo ai ka kase ko boto langa yo ha gai na leli pono jana nanga na sieti bona ujana nanga mama na bosieta bona ujana nanga mama na bosieta bona ujana nanga mama na bosieta lashka bona ujana nanga mama na bosieta betango baso benga bango badisa match bango vraiment baso qui peut acheter un tout yego bengi ya za présent ya ko kama za ko lelo lamba lelo uta lelo na ko balusi ne toko ujana za pondo limbondo ko ba golia ye na lokoso betango tolo poto na monia ya ko ba ko sa meme na poto na mo ka petit iPhone please dans la bière bango tout ba aussi là na ujana faut pas trop de vitesse de vitesse ya ko verser wa bona ujana nanga mama na bosieta bona ujana nanga mama na bosieta mama na bosieta bona ujana nanga mama na bosieta bona ujana nanga mama na bosieta lashka bona ujana nanga mama na bosieta Privila Kabobo Lor Asana Albert Makaya Shogun Desher de Kinga Inox Puma Jody Koufi DJ R2 Mixed DJ Obama DJ La Force Beta DJ Français Moana Paris Merdi 40 Chaton Randy Priska Randicia Président Maholike Mbanga Montréal Dr G Acheté Motero mon ami de tout temps le grand réalisateur Nievi Iniesta The King Rap Lashka homme de beach mama na bosieta bona ujana nanga mama na bosieta bona ujana nanga mama na bosieta lashka bona ujana nanga mama na bosieta Privila Kabobo Lor Asana Albert Makaya Shogun Desher de Kinga Inox Puma Jody Koufi DJ R2 Mixed DJ Obama DJ La Force Beta DJ Français Moana Paris Merdi 40 Chaton Randy Priska Randicia Président Maholike Mbanga Montréal Dr G Acheté Motero mon ami il y a 2 semaines cela passé. Beaucoup de joie. Cette œuvre, vous savez, comme je venais de le dire tout à l'heure, plusieurs personnes ont les moyens, l'argent liquide et tout, n'ont peut-être pas de cœur, ils manquent de cœur pour faire une telle œuvre qui peut apporter la vie aux Congolais. Le travail, ça donne la vie. Donc nous ne pouvons que remercier le promoteur de cette œuvre. Nous l'encourageons à aller de l'avant. Il aura notre soutien de tout cœur. Nous travaillerons en collaboration avec lui pour épargner toute forme de tracasserie autour de cette œuvre pour qu'il puisse vraiment, alors comme je dis, aller de l'avant. Voilà notre sentiment. Votre commune est à la frontière de la province. Vous venez de faire la visite. Quel serait l'appel que vous pourriez lancer aux enfants du pays et aux expatriés que vous pouvez venir en vacances? Mongafula est une terre vierge, comme je peux le dire. Nous pouvons accueillir toutes sortes de projets. Des projets comme celui-ci, celui que nous venons d'inaugurer, des projets agro-pastoraux,
des projets de construction, nous avons de l'espace, nous avons tout ce qu'il faut pour offrir aux partenaires, à ceux-là qui ont un peu d'argent, qui veulent investir dans le domaine de la terre. Mongafoula, une terre vierge, ils peuvent venir, nous allons les accueillir. Voilà ce que nous pouvons dire. Et un mot pour le fils, le propriétaire, le fils du pays. Nous ne cesserons de le remercier. Nous disons merci d'abord pour cette œuvre. Nous l'encourageons à aller de l'avant. Nous serons avec lui, nous allons l'encourager. Nous mettrons une équipe pour qu'il puisse être au-delà de toute tracasserie, comme on dit, au niveau fiscal. Nous le permettrons d'aller de l'avant pour que, s'il pourrait encore avoir les moyens de reproduire une telle œuvre peut-être plus grande, ce serait utile pour notre commune. Voilà. Mama, nagosieta. Bona ujana nanga, mama, nagosieta. Bona ujana nanga, mama, nagosieta. Lashka, bona ujana nanga, mama, nagosieta. Privilège Bobo, Laure Asana, Albert Makaya, Shogun, Déchire de Kinga, Inox Puma, Jody Koufi, DJ R2 Mixed, DJ Obama, DJ La Force Beta, DJ Français, Moana Paris, Merdi 40, Chaton Randy, Priska, Randicia, Président Maholike Mbanga, Montréal Dr. G, HT Motero. Nous allons expliquer que nous avons la Pacifique Falas, nous avons les Jézali, piscine, nous avons Sakana. Nous avons un site touristique, nous avons Baptiste Belé, Bastar Bazar, Papa Nabiso, Azawa, Papa Nabiso Mouembe Gauche Azawa. On a un point de vue par rapport à lié, par rapport à cadre, ce qui est mon nom. Quand à mon amour, nous avons Makambu, nous avons danger. Papa, bonjour papa. Bonjour Ndeko. Je vous présente Papa Ebete, Papa Mouembe Gauche, Boutala Nater, Paye, sans maquillage. Papa, tu écoutes la Pacifique Falas. Quand à mon nom. Ah, bon Ndeko. Eza na seromoko na tambola na Kisasa na mona nga biloko ebele bafungo na Kisasa na mona ba hotel na mona ba flat na mona ba shit moka kitoko bafungo na Kisasa mais oyo Pacifique Palace te eza fin awa nga Mouembe Gauche zina comprendre te 2 minutes na za commune na zo comprendre peut-être la mitaine. C'est au côté de la carte où on dit maté, vous avez vu les vous avez Europe, Asie, bien vraiment Pacifique Palace n'a évité. Moutou a tombé le koyo, à que nous sommes à Caniso, Wapi, à copier le koyo en Ndengeni, et où t'as la lola qui s'en a moqué. En tout cas, on a félicité. Merci beaucoup, papa. Voilà, c'est papa Mouembe Gauche. On a vu le bourreau, ça maquillage, merci, tout ça, toujours dans le négo. C'est bon, merci. Bonjour. Bonjour. Bon, nous avons compte chaîne à Vérité Universelle. Toi, on a carte Pacifique Palace. Tu as un point de vue par rapport à Guilelo, pour toi, on a mis Tendi. So, le bêtise sur la Tendi, par rapport à l'île, tu vas en tout cas, c'est Néliki à la Raboué, tu vois. Tu as raté, tu as Gombe, tu as limité la place Moroboué. Moi, je suis mis Pichoua Boé, vraiment honorable Paul Bindou, félicitations et belé. Ceux qui ne sont pas sur ma coquille, qui sont à côté de Menkaopé Sukuna, à côté de la place Moroboué et la place touristique, le centre-ville, pour se détendre. Awa, moi Zamba, moi Matiti, moi Pépé, ça la salama bien. Ceux qui battent Mbongo, on va Mbongo Pena, ça va être Boé. Ce sont des gens à acclamer. Congolais qui nous se détendre, se réjouir. Déjà, Paul Bin Moussamba est fan. C'est bon, merci. On les a fait pour la matin dans le bin, on a fait boulot. Non, marché toujours phénomène. Tout ce qu'on a bien affilié à Zawana. Donc, à point de vue, il y a mon Michel Bozaro Sarana. Mama, nagosieta. Bona ujana nanga, mama, nagosieta. Bona ujana nanga, mama, nagosieta. Lashka, bona ujana nanga, mama, nagosieta. Privilège Bobo, Laure Asana, Albert Makaya, Shogun, Déchire de Kinga, Inox Puma, Jody Koufi, DJ R2 Mixed, DJ Obama, DJ La Force Beta,
DJ français, moi à Paris. Merdi 40, Chaton Randy, Prisca, Randicia. Président Maholike Mbanga. Montréal Dr. G. Acheté Motero. Kofi Olomide, tout le monde Kofi Ayemba, Luambo, Kofi Ayemba Taboulé, Yann Patrice Bezomata, Awa, Akoyemba Ete, Kassia Patrice Agoyemba Nzemboya, Papa Nabiso Moïse Mbiye, Tozoyemba Frère Patrice, Tobananga Ngulu Yankolo, Esteban Nzambe Bazali Awa, Souvent Nzambe Bazali Pesanga Menya Monene na Coopération, Rondo Kondo Bara, Rondo Kende Bore. Moi je m'appelle Papa Libabote Langela Tamula Malendo trop kilima ngokuta nangai na bota mana boka dati na botana ezalaka peona mili sope tauma na tele bani usila na tama na kiliza ni lati na bima kada udambome na sambe na midi na bima veteran na luka kama kambote poli korona bana na zambe na tena bana kamboa boka mateni na poti boyi sanje na na timbi tena nyonga mapa balobinza leleki pacha kobota kodanzu unangoto leleki pesa libala koje leleki faki kotonde leleki mwana wete leleki biro yamona lobakatako nyonso boga na weta zalakate na wete tout le monde azalaka na pozu ya pubi libako ekolo osoba na oseka lukaka shushi mbule emenga etonisa mapamu na biso leta lobelokoti mais so mbule bata koletaka ba Thompson mais mbule koma ya leta oba kaka ekipe tikomela mekwe badilo tako na leta shali baratala muketeli mundela soma bomba ngoya kokola akati ça c'est pourri ça à Boaki mais comme la soma manga oya kokola akati mango epola na yamba mpona peta emongo na ngai kena ponya makambo papa kende olala aolaka bana ye na français exaucé papa yadi papa est-ce que vous êtes oui papa donc il y a mon bébé demain à 7h du matin mais yala babola tata to kende olala to la bana na hôpital mateli tata okoti okani po okete o kadire to subela ni okani éducation pourrie malgré tani pela muketei ngamba tali komo munene to boite alizo komango na epatie bagambo mokote na bango babola pe kote na ba yoka bakarte na bakomi na bagambo okoyomi elengi na kobeka makampagne bon marché mofleri kombe me yaka kote na biso babola oyo kakomi musulu ba grenage mikonga na bakarte museso bibe bakatuma on a expliqué toujours dans la Katia Pacific Palace ya Paul Bin Moussama le ezaki un événement et là je vais sortir dans là je premier jour na ya ouverture na ezaki lelo Baptiste babeti bino mo ba star na bino phénomène et soba za la wana papa na biso Mouyo me gauche zalaki basta rebelle bazala bango awa Fabrice Siko na minute de retrouver ma solo quoi. Quant à moi je dis merci à mon patron on a rebossé jamais John Simao on a rebossé n'a jamais mon boss John Simao lui te pesi maramou je dis encore merci na cameraman na Bogar JM na pesi moto na bave na tout malgré que bosola mabe ya komo na tanga te Azmi na temps la dose nig na peso moto binanga eki na bokulaka na lobi bino tout bosanga na boya ebele la vérité universelle ne makambo en plus abonnez-vous massivement ane bozwa makambo kwa vous sentir makambo to pesi makambo maestro Rukano yo le maître de la presse congolais bye bye ba goso boliganga nzamba batelanga batela bino ciao.